chaîne de suivi. Mabia Star TV. Chaîne qui donne la chaîne de suivi. Bisogno santo s'abonner, nazione moko, Mabia Star TV. Etala mamonate, bato bandima, Christophe Songo, andima, Tati Lenda, andima, Angel Loué, andima. Mabia Star TV, Chalaketa, la chaîne de suivi. Mabia Star TV, Chalaketa, la chaîne de suivi. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakata Mabia Star TV. Levé Kiko Kikondambuta, Papa Social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno soto s'abonner, la chaîne mako, Mabia Star TV. Etale mamodate, bato bandima. Mabia Star TV, Zambada Media. Voilà, bonjour, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision et surtout dans votre mission Ko Angola au Daniti Mangazalaka. Toujours wana pour nous présenter Ango pour Nabino Balobi. Yabiso caméra et tambola Balobi. Nani alobaki ke Mabia Star et Rosalana Stade de Balobi lelo toye parce que événement ya lelo. Nenge kaka wenge lobaki yango yo lelo toza komona po bato mususu batambusaki balobaki ke ba plein wana sila kala ba vie ba kosala eloko te mais tala lolenge ya lo moto ya bato na sima o nyonso baza wana kaka boko mona badingi kaka bakota na kati ya stade pona ba vivre événement botala héros tozali bato déjà baza ko ya déjà ebele boye pona kokota na stade pona ba vivre wenge clan wenge mobimba oyo boyebi ke wenge sangisa bangolo ya minene ba papa chéri ba Weranson ba viena biso ba Blaise Boula oyo to ko retrouver bango na kati ya stade awa balobi na kati kuneza déjà ya koyinda yango daniti mangalobaki lelo il faut à présenter les bino nanu ambiance nanu ya libanda ndenge nini ezali ndenge nini stade ekomela batu stade ekomela batu parce que concert ba musicien ba romata na bango 16h mais autoza ernene chose dit chose faite. Là, je tiens à dire merci comme ça à maman Mabia Star Koleloko depuis Londres. Merci maman parce que yo otika chaîne na biso Evanda Boyete. Merci à toi Christopher Songo, merci à Dadi Ilenda, merci comme ça na bande ko nyonso o bazalaka wana ko soutenir Mabia Star Télévision, Blanchard Mabala, je vois comme ça Mimi Kazongo, donc Angel Loué, moi na Star Azastar, Balobi Lelo, Ezaya Koinda na Katia Stade. Boromona, 30 juin, Bayeli Bissona Nzoto ya Lumumba. 30 juin, toko fêter les sous Wenge et Sangani. Papa chéri pensait qu'il m'ont d'autres le baki. Est-ce que Batu bakoki kolanda bango te ba politicien il faut ba yanda bango. Ko sangana Congo il faut zonga bomoko. O nga muntu tel non. O nga ina zalaka boy non. Balobi awa toko sangisa déjà be colonion so bazana kati awa. Merci à toi, merci bokanga ba merci pour cette service balobi. Na kotika bino nanu bo vivre lolenge nini batu bakokota et puis toza la pe wana toza moi quelques interviews pour et ça la bino bien. Quand d'autres lobaki to kabayimbo kabape ça ba impression na bango par rapport ya Wenge oyo balobi ba redémarrer monde lelo donc ndeko moko tozana mbote ndeko. Oui mbote mon frère. To linga to e ba kombo et puis présence no awa ezo justifier. Ouais comme on a un leader. Présence nanga awa etake octotone na Wenge biso toza ba octotone to apena bano to koli na Wenge ya kala biso ba na Wenge donc yango toye plaisir na biso ezake kokabwana bango esalaka passe très bien moni kokabwana za mabe la famille est sacrée donc séparation Wenge
Donc et kabola ba famille belé et kabola pe ba bolingo belé au mona sikoyo tant sikoyo bazongani ensemble pour eloko e salama directement nazoko adresser na batu oyo bakabwana ba bolingo na ba famille bozongana parce que déjà batu oyo to anoba ah wenga ce message de paix moko et ya réconciliation réconciliation ata boboya na kina nzelo mo boboya na kala bon réconcilier réconciliation réconciliez-vous donc voilà c'est un peu ça biso étant que ba natif à Wenge en même temps na ko soutenir venanga Robert Kokota mwana Kitambo très bien et puis venanga passa kusangila na ko soutenir ba po baza ba via mabele à secteur donc c'est un peu ça et puis na zo adresser sous na opinion publique que voilà tout sommes babillé babillé oyo bakabi babillé batwa ko somba solo bon le problème c'est quoi nazo ko adresser na gouvernement congolais et puis na le chef de l'État et puis na son excellence monsieur Gentini Ngobila Mbaka et puis na ba organisateur ya makambo oyo que mbongo oyo tu es un sentiment la première des choses faut te ba que non toza na bitumba na est du pays alors bande ko na biso ebele bazo kufa très bien omoni bato ebele bazo separater voire même bande ko na biso ya ba diaspora baza mécontent parce que ba que biso ba kinois tolingi kobina tolingi ba ambiance ba bar aussi longtemps kuna na ba ba ko vanisa tika mamba ba fali ba fali ba que wana idéologie ou pas ba fait très bien pour ngana warrior mais na warrior mais na yebi que idéologie même aigle yemo ezapla c'est que non wana ba ve ba pesanga sentiment ya musique eza ba ve wana chance ni ozo pesa na ba ve non pour na journal ouais ba ve ba sali trop bon sentiment na ngeza que ba ve après ba makamu oyo ba sande disque ba ve ba sala disque après séparation a beaucoup de temps basa la disque ba zonga na kikala wana ba série ba omoni ba texte wana mokili mone a surprise mama ngai na yeba kite baninga na komisa bandeko e bamuna na selanga mitamuzela no sopo baluka vina ngai yebeba ikamba kokane simba kate toujours nzambe ya kosukisa nzambe tata yo mokonzi osuete moto te mambela mokili rafe mokuna opesa privilège na moto nyonso luka aose okababa don mpe bachance omoni batexte wana bape bandoyemba ezaki éducatif très bien ezate batexte tchana nuboye papa beta te toni biloko wana te pardon s'il te plaît merci s'il te plaît OK on en a marre tolingi ba bêtise wana ba connerie wana te ba vie ba musique nde bazonga na ba texte kala très bien ozoko prendre molobeli yo na la nako déjà oza muto na la nako trop na pasteur John donc na la nako trop merci beaucoup tant na monio sanga plaisir na bike no koleka moi ba émission tu internet eza balali alors na sans tenir compte na pesi ba mbote nanga pa bana poto na bosanité bana poto ya po naza na bana poto ebele pia ba onka nyonso po moi to voilà na pesi mbote pa vienanga Kosta Barika en direct de Bruxelles mtasala 32 ans na Mikibi et puis bientôt la Zoya na pesi mbote pa papa nanga Sekado papa Sekado pe bango baza ba autochtone ya Wenge na ebité papa Sekado so ebi papa Sekado amema sode de Kitambo na poto papa wana papa et na pesi fe nanga Didier Anaconda venanga Didier Anaconda bambote belé venanga Sons Kintiona mwana Bruxelles na pesi venanga i Vegas Kinshasa Salazaku na Paris donc maman nanga Vero Mulangos na linga makasi maman. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci Dani Chimanga talaka ba émotion eza vraiment. Donc lelo ya rolobe la kutu te tozoko baka katoyo kabandeko na ebite soki ndeko pa ko loba na nouvelle génération protéger base toujours. Na mona bata uwe ko ndire mo bokese ni mo bolingi bo sa différence c'est ba bito sangani donc ba fani pe ya sultan bila da bazali. On comprend donc oza
nouvelle génération de Wera, soldats dans Mouzinga, des grands mondes dans les États-Unis, à Dallas. Donc, il n'y a pas de dit, tout là, unis. Ils ont fait la force. Donc, après 25 ans, Sangani, ils ont poison. Oui, non, Moutnabiso vient de roi de la forêt. Sous longtemps, pas dans Batounaï, mais tout ça, union. Donc, même moral, tout dans le stade. Par rapport à l'Omoto, Nandenge Batumusu, Balobake, Simbate, stade Kotondate, impressionne les années tant que moi na Wenge. Mais au moment maintenant, mon Kim soit pas débat babysat. Même la Bible par rapport à babysat. Donc, on va le débat babysat, bah chantage Simbate, mais gouvernement peut-être m'a beaucoup va bien conseil betama yo on dit que docteur Osa Moussa na ye pour docteur Osa tika Moussa est ce qu'on est ba no bunda depuis 4 bibi non ba solo ba na biso la mboka mais tant ba bi 40% que na est ma be wat mais là conseil fait betama pour la nation to sangani ba gouverneur ba gouverner ba sangana parti politique sangana donc to boyi mo butongi kimia donc c'est ça vraiment donc to yana pour na soutenir ba ancien Wenge ba sangani comment ba hypocrisie ba hypocrisie ba rapport boma Wenge ba boma bango donc finish donc Abou Pia donc déjà JB Wera le makaba on dit non linga Wera sala lelo étant que leader et puis stratégie ni linga Wera beta lelo pour a epatepe bo bitumba ba guerre d'esprit pesa yo yebi que non yemoko papa formidable la muta makambu abeta ba surprise moto biso moto na base to yebi donc eta mamkuté que non ba guerre d'esprit bon tout ba yebani ba ko tapeka moko mais muna muto sa mampa que non tout ça dit que non ba silate ba sali ouais donc tout ce bango de près de loin toujours Wenge kakande bana Wenge nouvelle génération de Wera sont au sali. Merci beaucoup vraiment donc babi bana Wenge bazo soutenir allez-y comprendre atabalati polo ya Wera to JB ça n'a rien à voir donc moto na moto alandi pe leader ne mais baza même moral baza toujours ensemble tozoko bakarana dani timanga et puis na ba chaîne na biso ki toko o saka musala bien to pusana tozwaka impression ba yimboka nde tolobaki po o eza avant goût ya concert boyo ka ba yimboka. Les anges adorables qui font le tour du stade des martyrs. Papa Sabino, merci. Merci pour la mobilisation. Il y a ma Congolais. On va être honoré. Réconciliation à 25 ans après. Au Kabwani. Il y a Wenge Musica, BCBG, 4x4.
Ça, ils ont marqué l'histoire. Et donc,
Sikoyo, nous allons continuer la présentation avant Toyo Kasibo au chant. Torobenga Nkumu Manda chante. Manda chante. Mabongo makasi pona Nkumu Manda chante. Adolphe Dominguez, Tata Mobich, Tata Mobich. Qui entre la femme et la échoué? C'est le problème. C'est le problème. Il faut rajouter dans un non, à côté de la mort, elle a échoué.
On a aussi ça m'attache. Pendant qu'on a classé la voix qui cloche. La voix la plus aiguë de la RDC. Amen Alias. Amen Alias. Amen Alias. Sous vos applaudissements. Le grand symbole de la réconciliation est Alibana. Bana bakeke nasi. Bana bakeke Tanga. Code RDC. Bana bopesa micro na Wenge ange adorable. Bopesa micro na ba artiste. L'école primaire gratuite, l'école forme l'avenir. Bino Bagoti, Boti Dabana la Bino la Kelasi. Tu rappelles que les leaders qui ont célébré les lots, les musiques qui ont la Kelasi. Il y a symboliquement passer le message Oyo pour la Kelasi. Le concert de la réconciliation, le concert de l'union, le concert de l'unité, le conseil de Wenge Musica, 25 ans plus tard, va donc pouvoir démarrer. Merci à vous, Congolais du Congo, Congolais de la diaspora, communauté internationale, communauté africaine. Merci d'être présent à ce grand événement. Et voici rien que pour vous, qui n'avaient plus été ensemble depuis 25 ans. Wenge Musica, BCBG 4x4, les anges adorables.
Allez, écoutez ma cour, bazo, c'est pas prêté.
TV yango na bino na koka sentiment tinga so na yo bakali ka mo émotion na penta balobi bo s'abonner massivement na ma Bia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na ma Bia Star TV. Songo bo shano kansika Bia ngana ringia, bani ya kami kopesa nga pasadi.